Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour et ça la G. Bongo, toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup de kuna na Shalom groupe Réflexion internationale. Ngai ndeko na bino Firmin Nasia. Naye répondre na mutuna oituna maki soki mwasi na mobali bakoki kosalela brosse moko. Ngai na lobby, c'est tout à fait normal basali la brosse moko, eza vraiment possible basali la brosse moko. Po Bible lobby na biso na mukanda ya Genèse chapitre 2 verset 24. Bible est claire pour nous koloba ete l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. De tango mutu mwasi na mobali basangani bakomi nzoto moko. Namoni eloko ekopekisa bango te basalela brosse moko. Eloko ekopekisa bango eza te. Donc c'est tout à fait normal ceux qui bazosalela brosse moko. Eza mabe te. Donc naboyi na kota na ba détail ebele. Réponse anga eza kaka oui. Bakoki kosalela pe brosse moko. Merci.